Abonnez-vous, subscribe. Bonjour, bande de nyonso, soyez les bienvenus à la chaîne Maman Lady. Lelo na yeli bino recette ya malangwa. Malangwa tina sokoli yango. Tina sokoli yango na citron na mai ya eau tiède. Parce que na citron soko lingara. Ko sokola yango na citron au salé to vinaigre. Bambisi ya poto ezalaka mingi zei. Po ezalaka nango to sombaka yango ezalaka déjà congelé, ezalaka nango fraîchité. Nde to sokola yango ba vinaigre ba mungwa pour olongo ba zei. Bangolo to suba ngolo surtout ngolo. Omo suba ngolo nda zei ekangami nango. Ekangami nango de fois ezala bien faut sokola na ba citron na citron na vinaigre peut ezala bien. Moi hôtel moi mungwa ça la bien so qui était au coulier monté mais na so bambisi na kisasa ne bambisi na kisasa wana nde bazokwa mbiso na ko sokolonga bongo l'ambiance goût ka maika ni no sokolonga vous posez un fraîche biso ta dosala bambisi to tala ba restaurant to na ni citron ni ma moto ya so zeite normalement nde balobaka nde to tanga nde balobaka mbisi so eza na zei ya mbiso eza na bactéria boyi ko liango te ndenge selon ndenge to tanga nango donc tout le monde na ebsa yango wana moi mso skolona lemon poane skolona na nini poane bambisa poto ezala razei ba ozo uta bazi wana ba nini ezala razei ya nde na business sote to pepi boya eza fraîche ezala na fraîcheté mais ce qui ne te na shop oyoyo ba morison biso za morison ba sensibi au semi michina fraîche au monde un peu différent ça est fraîche ça différent OK et là ngana lo ba ngwana na sana yango malangwa na na sukolo na citron na mungwa na oche na sana yango wana malangwa moko na sana ndembe na ngana mibale siboule ya mibale nana magi ya crevette nana tangawis nana litungulu nana bagu ya poisson nazana jamba roma soko lingaka jamba roma nana poivron rouge nanga nazana citron yo na sika bino citron na citron na sibino ya na sokola ki 4 na ya na sokola ki nina malangwa nanga citron yo naza awa na pilipili eza pilipili vraiment ya biso sko bateka ngo sauce za makasi na ocha pilipili do so lingo cha mbimba ka yo menga na ocha pilipili moni eza ba pilipili na biso eza makasi vraiment donc na ocha oyo okole na mpe pimela biloko ko cha na biloko na ocha pilipili wana eza makasi naza ba crevette awa na ocha ba crevette naza la recette oyo na sala ya tilapia mais ezaki recette mususu na chaba crevette te bo notala ngo za recette mususu eza pe kitoko vraiment bo meka recette wana na wemba to ba otala ngo déjà ebele eza pe kitoko mais aussi to chaba crevette et recette différente donc merci hello everyone, welcome back to my channel. If you are new, you are welcome. Today I'll show you how I make my fish. I have my fish here. I already cleaned that with warm water with lemon, and then that's it. And you can clean that anything you want to clean with your fish. But me, I prefer to clean that with lemon or vinegar. I prefer to clean both there. And then I have my fish there. I got spring onion. I have a jumbo prom. Jumbo. I have onion. I have ginger. Tangawis. Ginger. I have fish seasoning. I have jamba aroma. I have prom here. I got a chili
chili if you like chili. Me, I'll put chili. This is very, very hot. I have hot chili. I'll put some. I got a red pepper. I got a lemon. This lemon I bring here. That one I use half that to clean my fish. This lemon I don't use at the moment, but I already use that lemon when I clean my fish. Yeah. Okay, let's go next step. You check that. Yeah, I want to change to two ingredients. I add everything and then I put just little bit water. Then I need to blend that. When I want nikangwe, litungulu ndembe na poivron rouge. I had the onion, spring onion, and then the red pepper. Nanikia bwana nika nanika mne nanikiango ça dépend de yo niko nikilango nanikiango après yango yo tiango awa tiango awa après na tie ezali tangawis na nanika kapa I add all my seasoning. This ginger nanika kapa ezali magi ba crevette. This is jumbo prom magi ba crevette na tiawa jumbo ya ba crevette na timoko ya timonde yo linga timoko après wana o eza goût ya ba this fish seasoning eza basainement ya ba poisson ba mbisi ya poisson yango yo na tie lutu moko ya café 1 teaspoon add and then I add chambaroma full teaspoon lutu moko ya café etonda. Après wana on mélange bon après so munga nange cookie. I need to mix that and then I'll check if my salt is right or I need to put more. This one is my prom. Is about crevette nanga bandeko na ade yango na tiango. Eza na mama imukie ebisi mama epela ki utina congelateur ebisi mama imukie c'est l'eau epela mai et pas crevette na tiango na mélange yango and I'll mix that together and then mix it together no cha I'll add just a little bit. Na tie huile mukie kaka hapo chile paza na mungwa. Add just a little bit oil if you want so little water no ite ya mukie bona mélangeant na meki yango mungwa na ngekoki bien sikoyo na ocha pilipili mwe pilipili ezaka ya biso siko basala yango awa ta pilipili kale cha biso za makasi vraiment na esebilo déjà no chango mukie no chango ndambo eza makasi eza makasi no chango ndambo apena mélange this chili is hot chili. I need to mix that pour on mélange yango pilipili so liaka pilipili te uchani pilipili te o pilipili eza makasi soki otie o pete so za na pilipili ya normal ya mbimba tout otie eza pipi o biso o anete biso Afrique penda sikoyo o siko bateka wa nikango eza makasi na so na shopo ba ndibu eza makasi ndibu na bato Europe de l'Est bateka ngo mingi eza makasi vraiment yango yo no tikango evanda 30 minutes après na ukanga liboke na I'll leave that for 30 minutes and then I'll put that in oven. Après, on va faire na merci. Bye. Soon, bye, te me.
à suivre. Tozongi. Après 30 minutes, tozongi. We are back. After 30 minutes, we are back. Sko awawa. Bomona ki papia nyumu na ngana makasa. Nyumu na ngana tia na se. Makasa na tia likoma. O makasa ya kwanga na nasala kwanga na bomba kiango. Na bomba kiango après na sokolo yo na saleli. Makasa mfufu ya somba ici. No, wait. Kotiango. Et je crois que ça des mini. Et ils ont là deux na crevette. Kotiango ni beaucoup mon a beaucoup mon on tami balé. O eza ya minene. No kangango. Make a recette za makitoko. O ya suka. This is the last one. Yango ebimisatu. So na for I need to put that in oven and then I'll be back. Après on ozonga la bino. Bande ko bomoni résultat na vraiment kitoko. Ezana soupe nango. Moni. Ba crevette. Ezana soupe na oza ya motu. Eza vraiment na soupe nango. Guys, now you see my fish now is ready. Try my recipe so delicious. Bande ko make a recette yo. Eza kitoko. Ma crevette yango wana. Ma kitoko. Merci beaucoup. Si vous avez une recette, vous commentez, vous partagez et que ça la bien. Merci beaucoup. If you like my recipe, guys, you can comment below. You can share to people, your friends, everywhere. You can share if you like my recipe. Bye. Merci beaucoup. Abonnez-vous, subscribe.